Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money. Agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na ombongo na mikili ya poto benga biso na numero oza komona Agence CH Money tosalaka mikolo ekendeli ya départ ya balite ya kanda ya ba Virginie nganga ya Mark House to comprendre te esali onene take golo de mingi ba ke ba okende te makambo sili mais surprise na arena o ba okende ya Genève makambo na ebisiyo Paris tombé na ebisiyo ba campagne nyonso na maye oh to ebisaki madame Catherine yeswe oza nani yango na ambassade na Schengen yeswe madame Catherine toi c'est qui madame Catherine Olandi bato ba deux fois yeswe loyo oko comprendre yeswe muzeki ndingu bato ba ebaki ke soka candidat sa reine bato ba deux fois misu ba deux fois ngozaka nini bato ba deux fois na yebi bato ba deux fois bongo ba yebi yeswe mais biso voilà merci mais tous un artiste ya babo s'abonner toujours là na kinini ça fait na biso kofolo mide rambo raison yeswe oyi pwani abaki mutu alibandi na mutu asuka pembe nani mukolo bon donc mutu alibandi ata zoba Charlie Prince yeswe Charlie Prince zoba yeswe libandi ya mabe yeswe ye mono mais ya ba moko comme na kanda mabe voilà pourquoi na kanda mabe yeswe omoni faut pesa respect na ba femme mariée omoni tango sali dépasse au lati mère alliance faut monde entier va pesa mère respect parce que tango mutali bandi mutabuzoba atangi classité aya lokona téléphone ba biloba elakisi maman ke ye auta maro dotanga botami ma papa non ata velo bana mkia mona ngoti yeswe akani mako mayanzi na makolo mba tala paka na ebisiyo omu mutali wana asa bolole osangana te asa journaliste moko boye abimi lobi nana kan bunga na masana tano ngani na boga bunga na masa petit wana Charlie Prince ngana masa na ete yeswe ngana masa na ete tangu yozo manquer moi si la leader na biso fait gola bon merci les aigles jaunes en tout cas bozala décider les autres yambeli bino ndeko na bino artiste ya na bino leki na bino mwana na bino o bino mo boye ba ya se présenter boye bi azape analyste panzaka vraiment to robo sanate tellement ba actualité eze belé na kinini awa na Congo bololo to sa na poto memela bino poto expliquer bino boye ba imboka o bazali banda ya mboka o bazo comprendre te mais ba o bazo landelager o ba comprendre niveau nini o zo kende na monde de musique niveau ni ozo ke na monde ya théâtre niveau ni oyo ezo pesa masolo on est toujours dans les quartiers tozara na toujours bobi wana bandal mabelema mais Paris ndeka balobaka merci bien là na joyeux anniversaire bientôt là 50 ans l'anniversaire ya groupe Salongo vraiment maman bakoli ba papa bakoli lelo bakokisi 50 ans donc demi siècle donc ezelo moko ya rosaka na ngote vraiment félicitations na groupe Salongo to sengi na ba o ba soutenir ngaba ba soutenir bango vraiment batika ba maman te ba papa te pour que ba sekisa biso na Zaïre lelo na Congo tozo seka kaka donc ba maman de ba sali une mois ba mériter pe ya bango merci lelo to lobela pe makambo etali ba reine ozo beta makambo tali pe ba chroniqueur makambo pe etali ya théâtre na sebino pe makambo tali ya ba leader ne ya ba orchestre pe ndenge panzani donc to lobela ngo awa pourquoi to sala ba grand teneur to sala ingénieur Babou image moto a filmanga mobala mwendo DJ Babou la foudre moindo ngolo sora sekimi no pembe
mais ouais botaka pa ivoire na bosanité le prophète David Kabasele moi na bukaka na kati ya Luxembourg azo lukaka balobi lukaka ndenge sala selon masola prince César Loboko oyaki awa album na ebeti nanu donc nanu toyoki yango oso préparer là intercontinental to bengi grand hôtel donc Pullman et Rosala bien to tomeli o ba chance ebele bo s'abonner toujours na Kin Makambo TV boko sala décider mama Gerda Kidinda balobi Yesu alobi si baba mama Gerda tombolika Yesu na ye ba botika ngonga na Yesu nanga moto akota te moto akota te na Yesu na ye apambola ye yango solo ba munene na Yesu na ye pona nini te tozongi na ingénieur babuye mom talamba biso soka lambi biloko ekoki tole apoto bimi le maître Israël Fanabia ya bino yango wana bo s'abonner toko cha artiste na biso bo mona ye to solo masolo ni nesengeli to solo na bango eke yo Yiu Nazongi et Charlie Bola, moi si à Pembe, moi c'est qui toko responsable. Kadre Kaba Nandeka et Salaka Balobi, Olingo comme maman Lupangu, papa Lupangu, contacté Nana Takasa, conception Nana Takasa, Okomi maman Lupangu, papa Lupangu, ma pango ça na promotion. Il y a spécial, il y a $350, ma pango ça na $1000, ma pango ça na $2500, bien comme sur un numéro ana, Okoma papa Lupangu. Artiste yaba, Sali Ayaboni. Ouais, paka. Ouais. Tushalinga. Ouais, Ndenigo. Ouais, Pepele Masanangai, artiste yaba toujours présent. Ouais, opesi bana mboka mbotete, ba imboka. Non, robo sanate. Mbote nga vraiment na première dame. Maman Denise Kero. Mukonza ba mama muto aleki ayete et na bosani fondation Denise Niakero Libanga wa na bosani te mbote na vraiment na Mikili Mado Amani donc Mado Amani na kati ya Paris veut dire na France quoi na pese mbote na Meme Mama Linga balobi 50 ans. Balobi 50 ans, il y a groupe Salon Mobimba. Veut dire, merci Nzamé parce que ma maman va toujours en vie. Maman Linga toujours en vie. Na bo sanité li parti. Bote na li parti, vrai chéri, vraiment ya pembe. Bote na oncle na Molai. Wana noko. Ba maman Mindondo. Question non, maman ne la koufa, question me repose un peu. Question non me repose un peu. Maman Bomengo. Donc, on est sur maman Bomengo Azali. Maman Bomengo toujours en vie. Question non me repose un peu. Les sous papa Doudou Ngafula. Ouais. Les Viandrada. Talara Viatika Bisoto. C'est cinquantaine. Est-ce que c'est où on a la vie? Ouais, on les lisangai. Vraiment, les contenances allongées, tout ça, vraiment, artiste Yaba Awa, tout Solara Masolo, Ningezala Karaboyebi. Ma mère Esther Lotambia à Paris, famille ma bota Libanga. Et c'est à Koyin, les Ekoyinda, Yaba, Teke Yosa Goloa, Nabisio qui est Kotoba, Warrior, Lobby, Kotoba Spirites. Mais tu comprends, les lotos là, on a 5 ans, me continue un message qui Ningu, Poto, Tomoni Goudama Raouz, Mikili. Lité Akanda, Mikili, Virginie Manganga, Mikili. Si on dit que moto c'est bon, on te sent deni. Parce que ma mère va au Kendete. Maintenant, on a des pannes, on a quatre panama. Lève ça, yo, ciao. Yes, ouais. T'es fait sa radio, t'es. Yes, ouais. Faire un cercle combattu. Jamais Zabati. Obligé, Congo. Moutabo ma Congolais, era muninga na Congolais. Yes, ouais. Et puis, on gagne. On a bêta ce qui wap. On a bêta ce qui a 40 000 places. Mais tu bêtis à double d'idée à sa reine. Et mouillé monde entier. Na Macron est mon président de France. Qui est fait rigolo? N'a pas sûr que ça gaulois et c'est lengi. Yes, ouais. Le temps va bien au Jésus. Jésus ça s'attend. Messi va bien gagner Messi. Il y a moi 7 fois ballon d'or. Parce que ça Messi. Jésus de nuance. Oui, tu vas comprendre Yembeli na ye. Ça battait l'affaire autotine. Oh, Nzambe na ngai. Mam noze biso ngai. Biso sonde baza ba yemba na autotine parce que autotine ça pour bongisa ba son ça ba goût ça ba mungo ba pilipili ba ai ba muscade. Touché. Autotine mundele asala ngo soko so bima ba gam. Yes, Nzambe na ngai. Ce qu'on fait sans autotine mais faut yoka siko yembeli. Jésus de nuance. Mais bisio fait rigolo. A présenter Barbara. Là si Barbara na ngana ebiete. Barbara na ngana moni kaka. Wana ni wala. Oh mais Barbara c'est française. On a fait rigolo en tabimi. Mais les bisio
Barbara sa congolaise te aza française faire présenter na Didasi Arena tati nga banana bota mona mona été na mona na Kinkolo et puis na Didasi Arena parce que zwa eyeme la Barbara na fait rigola mais n'ebisio Congo photos à la fière toi qui as scopé faire rigola azo bongsa Genève awa Arena donc invité spécial tu dis Weranson parce que Weranson peut papa na parce que to c'est là qui aime sou Weranson mais me to compare tout le monde qui Kofi Olomide siko na Arena tout le monde est surprise on est à la Weranson tobi wa merci vraiment Nef Sabino au monde concert il y a double à Didasi Arena wana muke au monde Genève ce que fait représenter ce que papa na yé le roi de la forêt au monde wega mambo sana ndula faire plus que Verambo yes nzambe na ngai oyeke Verambo yana ndule mais va faire des succès et si là yes na ebisu non parce que concert on est donc si vient se quoi toi à te fond dimara voilà ça likoloti fait quoi là fait quoi de c'est normal na ebisu ba ve banani ba père na biso ba wendo kolosoy ba ça va danger mais ba papa wemba ba ba tebele ba c'est normal nous la Genève na ebisu talaka Madova Amani a Rosala mais ce qu'on a né dans le bec et mon artiste mais on comprend et qu'il y a départ il y a balité à Kanda il y a finalement dans Mark House tu comprends d'été et ça lui on est que golo de minga bec ba okende te mambo sili mais surprise na Arena o ba okende à Genève makambo na ebisio Paris tombé na ebisio ba campagne nyonso na maye oh tu ebisaki madame Catherine yes oza nani yango na ambassade na Schengen yes madame Catherine toi c'est qui madame Catherine Olandi bato ba deux fois yes loyo oko comprendre yes Muzeki Ndingu bato ba ebaki ke soka ke Didasi Arena bato ba deux fois misuka ba deux fois on sa nini bato ba deux fois na yebi bato ba deux fois bango ba yebi yes mais voilà merci mais tous un artiste ya babo s'abonner toujours là na kinini makambo TV bomona makambo ndenge zo baluka donc to kamwa ki lelo surprise to moni ndenge bana poto ba yambi balite ya Kanda ndenge ba kedo Paris tombé donc bon vraiment félicitations à leader na biso faire rigolo lelo au salaki ba fanatique ba sepeli ngana za journaliste naza na ngana parti pris naza muta ba touté na moni miloko c'est le Congo qui gagne bon na habité ba surprise ezali tout le monde appelle open na salle ba coach appelle ba ndingu wana pe na Genève ba do pesa makambo na yebisi yo na ministre yo Jésus de Nuance a musique on a tout ingénieur on a habité sur tambola bo tout ingénieur on continue boya yebisi yo Jésus de Nuance aza musique yango moi na mukili faut pas kozala blabla muto za calme asaka mamusa bat baeba yo za danger ngana leki batu nyonso tout papa ba sey tota ba fait na biso ba luambo makiadi yo zalaka bon sey biso to yo ba fait luambo ozalaka ozalate parce que yo komaka ngana za danger soki nini yango moni muto abatami na maele la biso les padres le bac yango na Didasi Arena bi ba goloa merci na dimi bino po boza batu ya tembe absence ya ilus absence ya Mark House est-ce que ya ilus alo ba mabe alo ba fort donc ba mutu ba to absence ya ndingo paso tomboka na kati kuna ya avion tia koma na poto nini na yebisi yo oto tikala ki metoke ibo tikala ki pona nini makamu na yebisi yo batikala ki parce que eza stratégie pe mouvement malgré ba combat mais nzembo ya este bandeko na biso baolela nzembo ya este tala mutu aza na souci ya mboka yo aza na souci ya mindele papa makuta pe pala danger me babotole yango na poto yesu mais na biso oti mundele aza mutu apeso na gauche abotole na droite okopana ya moni leloko faire goal Macron ye moko asali liste na Congo musicien numéro 1 c'est Jésus de Nuance
wana ngai te. Mais le solo mozo René Ilo Zapata Kuya Zapata Uya Zapata mais tozo ebate hein. Oh Ilo Zapata ese makambo wana eza nini oh koto ba fini koto hein quand même ba femme mariée hein Charlie Prince Tomboki koto yo ba femme mariée koto yo est-ce que sur ba débat ezali trop ko ça ba femme mariée te na masolo quand même hein. Ouais, merci paka na paka. Ouais. Nasinga mayaba na fait ça fait na biso kofelo mide rambo raison. Yes oui pwani. Abaki mutu alibandi na mutu asuka pembe nani mukolo. Bon. Donc mutu alibandi ata zoba Charlie Prince. Yes Charlie Prince zoba. Yes libandi ya mabe. Yes Yé mon nom, mais y'a vraiment comme la kanda. Vous allez bien s'abonner toujours à Kini Makambo TV. Bon, le leader journaliste sont quatre invités. Mon atiki aloba, salon masola. Artiste yaba. N'aimez pas na kanda mabe. Yes au moins il faut passer un respect na ba femme mariée. Au moins il faut que ça dépasse au lati mère alliance. Faut monde entier va passer un respect. Parce que tant que mutalibandi mutabuzoba atangi classité aya lokona téléphone ba loba elakisi maman geye auta maro dotanga botami ma papa donc ata velo bana mkia mona ngoti yesu akani mako mayanzi na makolo mba tala paka na ebisu yo omu talibandi wana asa bolole osangana te asa journaliste moko boye abimi lobby ngana benga mabasa ba nouveau journaliste la mo bino na kanda na ye na kanda bunga na masa na tano ngani na boga ngana masa petio na Charlie Prince ngana masa na ite yesu ngana masa na ite tangu yozo manquer moi si ya leader na biso faire gola bon merci les aigles jaunes bon mais mutu nous est bien te soit déjà Charlie Prince c'est qui l'ibandi à salité muta deux fois yes Charlie Prince yo ça deux fois yes yango moni na pesi masanga musique ndingo raison cha donc deux fois bandi ko bana Madame Catherine peut deux fois. Voilà, merci mokile baluki to sono na artiste ya bande na yebisa rabino bo s'abonner toujours wana na Kini Makambo TV boko za la décité ba surprise abozongo wapi nulle part ailleurs ceux qui a été simple serviteur na bino yoyo touché alingane na yebisa comme ta filmanga ingénieur Babou Image biso bo s'abonner toujours na Kini Makambo TV boko za la décité ingénieur Babou Image mobala mwindo muta filmanga ye wana na bosanité oti poto oti monde tie okiti na Kini olingo fa de sika ya bio so mpepe ya bio les logos ya malili chez les Pantera chez les Carole Moke les Pantériens na sima ya municipal terrain municipal au côté Romona chez les Pantera en tout cas liboki ampoka ba fongolango pilipili mata likolo to bosanité Charlie Bola moi si ya pembe moi so akata makambo artiste ya baza to zo silisa na bino olingi osiko mama lupango papa lupango contacter nana takaza SP lisa concession na ye wana Romona mapango za na ba $350 $1000 et puis $2500 au komi mama lupango vraiment sans la fashion 3 étoiles maman na Isaac Diogo maman na Christiana la belle maman na bébé millionnaire linga bosa la wana boso kade na bosa Neige lunga bokate to sana artiste na bino abeta masolo artiste mais to monaki préparation ya leader na bino faire rigola ba golo boso préparer single pour boire que le moment préparation na sika to ebité ça ndeni ouais merci vraiment le pas de Jésus de Niance ni Kaboloni na moto yambo ça déjà à plein studio donc je n'ai réseau bima ya kafu na bisu yo baganga ki 10 ans bisu to kanga tokanga ndesko 100 ans mon ça surprise parce que préparation ba rien maman na générique na yebisu yo Jésus ayo wanité Yesu Jésus ape Pierre te Yesu Jésus azape sokio oh Marie Madala te Yesu Jésus c'est Jésus naibsao mais tant ngongane ko ki c'est 40 ans na mpaka mais nabisu paka na paka Congo te Afrique te mais monde des zoningana et tous les présidents faut pas bien que ça fait rigoler na palais royal faut pas tellement ça que mais toi c'est qui fait gola parce que double leader ça rien comment Robert Nzembo ya mboka ba tolela c'est que na bisu
tala kutu na papa lingale kama akopane ke asa Gaulois Goma. Merci papa pour ça Gaulois. Bon. Papa ça Gaulois. Merci papa. Ouais. Papa boy na ende azala deux fois. Yes way. Na yebisu yo mambo ya Goma. Nanga mo sala nga esengo na ndina ba Congolais. So na zakate ndien. Bangana Sanzambe zonga Congolais na H4. Voilà, merci bien tous na ingénieur na biso babu aso sala et puis to poussani boye na artiste na biso yaba aloba ngamba Goma na lobaka biso toza musika te toza le monde bande ko est balobi loin des yeux près du cœur donc musika na miso peme na motema na biso nzamba bomba ka bino bande ko Goma kuna to bosa na bino te vraiment tozo citer na biso déjà na yebi que non on est ensemble biso la ba reine auto beto continuer kango to aussi sangote muto lobi photo loba to mona ba martyr betamaki fali poupa betaki to bon peut faire rigoler beti mais to bon peut faire na biso mukwa bongo wase kwa abetaki mais lelo yo fait na biso culture pays aso préparer que no beta Adidas Arena na yebite ndeko na ngai yo za na attaque artiste analyste mais na préparation na to moni que OK c'est Panzani à 3 personnes koto ba side and play na chez 7 koto ba délivrer ba botami mais via confier na ba musicien mikili pona yo non concert ngo elo belo ndenge ni na elo via sali te paka na paka ouais omoni mukwa bongo azama mukwa bongo yesu amuta maele ouais azo bata akopane ke nga wazekwa na ferete yesu okopane pourtant faire abeti marti vieta nga ya beti mato lelo siko faire abeta l'idée ça rien versus alingabe abeta mais ka somote na parma c'est que oui pas beta ve waso pas beta qui tira yango na yebisu e fallait ga ba faire tout le monde appelle les puristas c'est héritier watanabe abeta pe martyr na yebisu ouais il fallait que ba faire bazala pour lelo ba vie pe balanda so selon yo ya baba martyr ne se beta ma ba martyr on se beta ma robana na mise na biso artiste fali poupa et puis que na wase kwa mukwa bongo et puis que na spiritas héritier watanabe si na fait ego là ce que ba stade e beta martyr yana ne le cas ouais merci vraiment na 5e génération na bango nyonso ouais na 5e génération na bango ba yantsone na souffrir papa na 5e génération wala ko ta pesi mukongo stade e sala crash na nzamba kotango c'est martyr ya Jésus de Niance yesu ya fait regola yesu yango moni vena biso mukwa tombolo Adidas Arena ave na leli po piaka osala ve batu barolela yesu na yebisi yo osalika bien ngo si ba Josi dena ba merci ya mona oponi batapoto po soki o memaki ka bayaya ve po banga baki makana aéroport yesu na bien artiste ba abisi comme lengi na habité selon paka na paka bokoto donc vie ataleki atiki bayaya mais c'est na bi quand même il faut ba beti na bango 18 ans ba women na culture pays vie ba beti 18 ans et c'est leur vie à sali on est bien assez une reconnaissance et récompense asom seli ba petit on a té on le ba seli ba délivrer na paka na paka ouais moi ce que ça fait rigoler te yesu bato basali ba 20 ans se fait rigoler ba ke ba ozonga yesu siko ba yaya ba ke mi na culture pays vie bon mutolia ba di ezanga semule oh tika boyko mutolia molongo bakalinga oh yesu na mona ba ngona ba ba osomo batise donc ce pona yo totali bebe ya ba kemba na vie o ba kemba na vie ba uti Malawi ba yeki ba beti martyr ce qui fait même on a poto donc ba ya on ba kima to ndenge ni na ebisi yo si ba benga yo mukuwa bongo Congo ça na raison yesu na mayele mabe yesu atali ke ba peto yo ba beti martyr eza Brazzaville te martyr eza pe nini Gabon te martyr eza na Congo ya ba minyo garçon mais soki ba meme ba onta na Côte d'Ivoire ba kima yesu ko Paris ba kima ndeni basari na Malawi pour sona basari na Malawi to monaki simbi pire affaire ya $500 oyo ipanzi lelo bana mai basari ba délivrer après $500 il paraîtrait que non mukwa bongo aseni bango bala wana bango basolo bango na écran bango moko mais bana mai ba pesa kite yango vi abwaka ki bango donc c'est panzamaki depuis Malawi c'est loyo yango na ebisi muto zo somba 10 ya 1000 francs basali au test c'était à 20 000 francs na ngoti et lui au moto yo aussi no kese Jésus de Niance sauf que la tout le monde ko na ya ilus
na la posa 2000 balles ebima lobi mba mutu ça na 2000 balles yesu ebisio tika boyko ya solo pena na ngai donc ya ba ya seke fi asaki bono chez la trappe tant que mkolo amekaki bon po ya batalike moi pas qu'on muta pesi biso to sapena bana na biso maman libota bana ba famille banjele tout pesa je suis vieux bon selon yo fallait pas pesa vieux on fait pas ça maele te vieux testé banguti bon non mais moi Paris à charge mamunyo à côté avion OK Paris so attester yo ya on a 500 mais sur le livre passer 1500 au moins que maman on a liste vers ici boyana ba 500 ouais un artiste Timba o chete o mutambu mon artiste faut ça na momi ada ya danser po makambo royela yo momi solo li solo makambu na ebisa yo paka na pa artiste pe ya moi si ça la peine jo ya makambu ya danser o ko la likambu pe ba biso na palais jo patindi kotaria na ebisa yo yango moni ba artiste ya kritika pe vi bana ba momi danger te tika boygo to pusana ko bana poto batutu ba courage ba botela nanu ba artiste la biso ba les délivrer o ba longwe botela pese dan play ba fanatique ya kritika pe vi bo soutenir pe ba mission na bino mais na mon massa mso ça yona ML abikutunga na car na somba car na ye andeo ki tura pays na ba relation na ye mais c'est que pe aza mi c'est pas tambola na car malgré tout faire sombelete mais ko ba za bo rapper ba tout sur la paix ML la na car na ye paka na lobi ke bazana le côté mais na mon ML na camion pe paka ouais yango moni fo ba mado amani na Paris fo bazala ya solo kolanda trafic yona te obi ba artiste ba musique ouais ana viene emo bana baka asolo live ande ngana de répétition yesu venga na obwaka yo vende ngo penga carotte ndega izalaka mais as artiste c'est l'homme star faut masters puis vene apesi mais biso to ML artiste mais tout le monde rappelle yango tout le temps ML na borna e talaka mais ba biso et ça la monde paka ouais kolanda auto affikité non pas on peut se faire danger kana bigi yo danger ouais obiki na ko so pe ka no pendant 2 mois mutu na yo to mulu ngone ba wenge ouais salama o ma mege artiste o ma mege faire bill JDT ba bialo biloko c'est yo okima ba prétendre apesi yo lo boranga betala ngota 4 mois ouais voilà merci bien bon ça monnaie toujours na kinini makambo to comme na biso ko citer artiste na biso to citer moi ba dédicace na pas ça ndeka ezala bien après to ko na biso to conclure na biso masolo ya moi ba dédicace no esala moja ouais paka na bige zonga sko makambo bandi ouais makambo bandi makambo bandi mabanga bandi ouais merci paka yo biso pastor liaka merci ouais zonga vraiment bien ozanga yaba artiste na bino bolinga mingi na pesi mbote na ngana Mado Amani na Paris ya zarabo na France na bosanité ma Béatrice Bongo Keto la Baronne na Canada na Vancouver Hollywood na bosanité Cindy Molemba na bosanité Code Mboka ya uli musheni balobi 00 Abeda Chou balobi basala ba mariage bakosa Abeda Chou mariage po mukona obala na biko pesa makamu mbote na mama linga balobi mbote na groupe Salongo Mobimba on est équipe nationale mbote na masala nga touché ye Mario biga on est ensemble check merci bien Sandra Fashion 3 étoiles Sandra Fashion 3 étoiles maman Christiana la belle Isaac Djogo maman na Isaac Djogo maman Christiana la belle bébé Miliana Olinga on est ensemble souka le comme maman wateti neza melango na lipa ingénieur Babou mobala mwindo muta filmaka ngai soka sekimi nous pembe le roi ba ivoire to ka dessin tonini ndeka na Sabino maman Esther Lotambia na Paris famille mabota bo s'abonner na se na linga bino mingi le prophète David Kabasele mwana bukaka na banda luana lukaka mbongo le prophète Eli ya yango wana mama Gerda Kidinda babi mama so tomola Yesu na tomolaka Yesu babi Yesu alobisi babadi mokile baluki maître Israël Fanabia émission na bino yango bokota famille Fanabia Carole Mokele Pantera là ça remelesika rolia liboke mati milinge mati pilipili sui le Pantera na simaona
ya terrain municipal na bandal non le point est-ce que robunga te hôtel Nerma au quotidien sous Mujibu obimi le Pantera ya bino yango na babi okoma mama lupangu papa lupangu contacter Nana Takaza SCP Lisa numéro za wana mapango za wana ya $350 mapango za wana ya $1000 mapango za ya $2500 mama koma papa lupangu contacter biso na mikau oromona yango sans na fashion 3 étoiles maman na Isaac Jogo maman na Christiana la belle sans oublier bébé millionnaire Linga na Paris France maman de Lonianga na London maman pasteur yebisa bana na tongo ba kekiti matinal so ibakete kozala mabe chez mima basele botuli mwana maman Hélène botuli na Belgique na bosani yote maman Hélène